Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil. Na ba diga buyo abana pio Sifa la Rose Mayemba. Sifa Mayemba la Rose. Nga pena ya la Rose wana na suka po balobi eza couleur préférée na yo. Ouais, c'est ça. Yangwana. Tozomona ka na biso. Lelo oyo premièrement rêve comme réalité, ba otala yo partout au monde.
eza pena yo oyo ndimi ko bala artiste et comédien. Premièrement dis-nous un peu mon introduction muke nini salo bala artiste et comédien. Bon, eza capacité nanga te eza na capacité nzambe parce que so nzamba permettra quitter atanga na lingaki elinge sale mapete. Lokola nzamba permettre yango nde lelo toza na talaka star bastar nde toza na. Bon, na kopesa nzambe nanga merci beaucoup parce que yende muto a permettre après na opesa pe ba parents nanga parce que so bango babota kingate star na bino DiCaprio alinga mona ngate malgré ba parents bazate bakufa bisika bazali ba pe na kimia en tout cas vraiment ba fan nyonso ba maman nanga nyonso bazana poto na bosante maman Bibiche wana vraiment na opesa merci pour na ba conseil pour na suivi na e nde poto ko matinde to komi boye na maman mesdames kuna donc vraiment ana smoking donc vraiment ba merci à trop ba courage donc ba façon na bango ba pesinga ba conseil na façon to ozaki na bango na ba prière bazo sunganga yango nde likambo ekomi boye. Merci beaucoup. Bon bata théâtre na muto théâtre te soki éducation eza par rapport ya bisiko uteli eza ka bongo po ko bala muto muso aza muto théâtre te mamoni se mine d'étoile ko bala muto muso aza muto théâtre mais atio vraiment na kati donc azu théâtre na tie pembeni azu alobi pe ya ko aza mama nanga nga personne a trouvé que waza papa nanga mais bato théâtre baza aventure bato ya basaka pe aventure baza mais bato ya logique pe baza lokola DiCaprio za logique makasi yango na tingami nanga na je crois bato otangi wana ezala mamisusu bakutanga donc na yamba bato tout na zwaka bato tout lokola baser parce que théâtre eza na famille donc nga mutu to saka théâtre déjà na kotaka famille le bawana nyuso dona kacha musala c'est impossible nesi muturoka DiCaprio ki nobala na kacha musala donc vraiment bawana tout baser ba ami ba yaya natalagi mosi balinga kiteka po mama zala na théâtre même za libanda mais mosi balinga ki par rapport moni akoki nayo abungi nayo na ba critère nayo et à comprendre yo pe surtout les compréhensions de l'eau que ça rapporte mais on a ça là que fort il y a au cabo le personnage état que parent état que artiste à part artiste na rappel musala nzambe ba bayebi donc ina kabula ka misato panda na za DiCaprio tout sur la mamba DiCaprio panda que na ndako na sur la mamba ndako panda que na église na sur la mamba église donc na za vraiment muto oyo na yebi vi ndenge batamusaka vi donc ils allaient par rapport à connaissance, il y a sagesse ou intelligence ou et puis il y a savoir il y a vivre dans bateau. Nous moni na salle de fort ya ko kabola vinanga quoi. Tamsusu na nzoto azamuke mais na ajaza ana donc na ajaza déjà na aja quoi akoka déjà ko bala tamsusu 15 ans après. Donc ça que ça y que ya ko préparer temps, le ko tout ba bongisaka et na bongisi lelo na za DiCaprio donc à tout balanda nga DiCaprio mukolo pe ozala mukolo pe aye ozala ma tout ça la volonté nzambe na tape nzamba lingi bon message na opesa na ba nyonso bazolandanga o baboyaka ba comédien eza nango comportement bato soki kaka omipesi na o omona kaka nyonso eza kaka kitoko elekaka bien donc nde na boyenga mpe na osepela parce que mobali na ngai eza nanu serviteur de Dieu ka ndenge auti oyebisa o na bali serviteur de Dieu ngai baye moto ya théâtre te eza serviteur parce que eza serviteur de Dieu parce que se comporte lokola serviteur de Dieu na kati ya mosala eza mosala wana eza mosala na ye eza bureau na ye mais à part bureau ya moto ezalaka mpe na eloko moto azalaka nango na kati na ye c'est ça ngai alandi nde eloko eza na kati na ye voilà jour na yambaki yo nakanisaki yo lokola lisano mais tala lelo réalité voilà en tout cas bopema na kimia couple na bino qui est toujours liboso ya komo ensemble il faut voir ça ben invité nini oyo bobengeli biso parce que artiste za moko ya baye bani ba icône mboka na biso et je ne crois pas que robosa na ba maman vive ya artiste ko tika biso parce que lobi nataki pa maman Caro ozali bongo maman ya mobile plutôt j'allais dire moi si papa na biso Doudou Fora est-ce que vous pensez que benga parce que papa Doudou ça la mo belé na vie na yo artistique voilà bon maman va ramener tout le temps parce que tu as les 09 OK mais sauf que na kabola ki mo bato na lingaki coutumer bato musu bazala me rédiger
na tunikotia kucha parce que odi fête ya kutimiza ka fête ya famille Ngoma et ma maman Dongoma depuis la Suède. Je sais le pourquoi, je l'ai dit parce que c'est le père artistique du Caprio. Et là, Sifa La Rose, c'est aussi une ancienne artiste et comédienne formée aussi par moi, votre père, artiste et président Tcheko. Mais Lelo, je suis dans la joie. Donc, on a Lelo, il est 19. Ce soir, vous allez donc félicitations à vous. DiCaprio, mon frère, collègue, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce soir, quoi. Nous avons le coup, nous avons contribué de loin, de près, spirituellement, moralement. Mais ce soir, moi, je vous promets qu'il y ait l'ambiance. Voilà, bonne chance. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou. La caramel. Check, c'est pas pareil.